mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve 24 heures pour vous animer votre émission préférée. 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes, 5 minutes, ezali cours, il y a éducation civique. 5 minutes, ezali émission Oyo, il y a éveil patriotique. Émission Oyo, il y a Banamboka, Oyo Balingi, Mboka Nabiso, parce que ce que Olingi Mboka Nabiso, automatiquement, il faut Olinga Félix Antoine Tshisekedi, président de la République Nabiso, Oyo Tolinga qui azala, parce que pour rappel, parce que Batumsu Soupé, Bazoa combat na retard. Les années en France, au matin à train, na gare du Nord, Makambo et les cas qui na Châtelet ou bien na gare de Lyon, il faut bailler Bissayo, il faut ba bête là yo en repos, Batumsu Bazoa combat na retard. But ya combat ezala kinini. Kabila dégage. Kabila, il faut à dégager. Jusqu'à preuve du contraire, Kabila a dégagé. Donc, combat, combat, il faut ici, là, combat et koufa, non. Mboka nyo surtout, combat et continuaka. Opposition, il faut ezala. Mais, combat type, il y a combat. Donc, façon, il y a la combat et koki kozala. Pareilité, na combat, il y a Kabila dégage. Mais sinon, to changer Kika Atochi, Félix dégage. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, Kabila Longwa, combat est commis, il y a des revendications. Combat est commis, tu veiller que le peuple à se faire soigner, la santé naie bien, peuple alia bien, donc bah ressources, il y a mboka donc minière, donc et profiter na bana ya mboka, donc toujours veiller na masolo yango, mais tozalité poto ya kanaba contretemps, to kosaka batu, to kotisa batu na distraction, to ya kanaba bobar. Na ba fake news donc pour na ko distraire bana mboka or tozali na situation moko oyo vraiment il faut to fongola mesu. Il faut tout fongola mesu. Vraiment, pour tout comprendre que Mboka Zali Kokende. Vraiment, na relax abino. Il n'y a plus tricage. Tricage, c'est parce que Kala na era kanambe, mutupoya na meeting, mutupoya na marche, il faut bape sa mbongo. Mais oh, il y a siko mututu azali ne sengo amona. Présent ya mwana mboka. Présent auto yebi ba parana ye. Présent auto yebi esika tangaki. Présent auto yebi ndaku na bango. Donc ceux qui asali un fragata, to ko n'est pas maman Marti, to lelita la Félix Makamba sali biso tala Fachi Makamba sali biso. Mais oh, etant kala, ezalaki ndengonate ba présent tout azalaki na ba nationalité douteuse. Donc ozomona Mama et Mabota Maso na 1900 combien, Mobutu na 1930, donc on a tout le barangote. Donc aux hommes que Moutasisi ba masolo wana au ba présent et comme une transparence donc ba tout ba comprendre que oh azali moi namboka ezali à partir il y a présent na biso Félix Antoine Tshisekedi Fachi Betonto tout l'exabino déjà dès le départ bomona mama oh ndenga azali ne sengo makambo azali ko mona sikoyo nanu amona yangote banda a botama na mboka na biso mama oyo bapesi mbongo te mama oyo azali ko sala comédie te encore moins théâtre donc bino mo botala mama oyo ndenga azali ko sepela na musala oyo azali ko mona oyo Fachi Beton azali ko sala donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Senga la tekata bakala Fachi Beton mwana mboka ah Nzambe mama place pesa kinenge nini omeka pesa biso ya awe salaka bangolo bakoma kota bato tina bakaleso oki Félix asali bokasi te na ye atongi awa net in Europe atongi lokwa na Europe njili nyonso bien bapo nyonso salami oya koboya Fachi azandoki de akosala ye mote akosala ye mote yo bebisaka ya salaka ye
atika na kuna bwa ndoki boko toko bwa matiti awa mutasali batu nyoso siko Félix ya para yo mazonga na bono ba biso boy tala boy mama panga yo c'est message na yo to continue na biso to moni po na biso ndenge tongami otosaya ko sepela biso nyoso mama papa badala botama tanga Kasavubu tanga Mobutu tanga Kablele Père tanga Joseph tanga Kisekedi ndasali prince yo do numéro 1 eza D Makala na commencé que na lali victoire mais kuna sheka mbula bokola na police maiti awa Fati beton ngaza mukoro mena lela baluba Fati beton la ngai otikae Fati beton yaya yo omona ngandenge nini yaya ba journaliste bazwanga wapi yaya Nganjambe Fati beton le kwa salaki mutasali yango azate toyoka pe sonité. Merci beaucoup maman en tout cas merci. Oui. Bilomo Boitolanda, il n'y a pas de tricage, donc baponi batute ou bien ninité bilomo pe bomo na ratang to sala émission na biso oyo to tout na rabatu na balabala avec Grady Mouya to profiter déjà to Sabino Grady Mouya abalaki moi na biso abali moi sinaye donc vraiment ezali eloko ya esengo to zali ko féliciter bozali ko mona na ba image donc Grady Mouya donc week-end oyo abalaki moi sinaye donc to sengi na Grady Mouya nzambe abatela bino nzambe abatela couple na bino apesa bino biloko nyoso tout esengeli bozwa donc vraiment félicitations na Grady Mouya parce que vraiment ezali jeune aboya zwa idée penza abala pour construire foyer na ye ezali idée moko ya malamu bino moko bomoni mama wana ndenga zali ko sepela ya boye congolais vraiment ezalaki lisusu te yango wana na émission na biso ya lelo tozali na sujet moko parce que batu ebele sikoyo bakoma kosala yango wana na baka donc congolais akoma komikomisa amnésique na makasi ayebi na ye mais akomi amnésique na makasi pour comprendre que masolo ebele ekosila na 3e année te na 4e année ya pouvoir ya président na biso Fati beton te masolo mosusu ebanda depuis Kasavubu ebanda depuis Mobutu et c'est ternisé lisusu na kanambe mais président yesikoyo ekomi il faut makamtu et ça la mandoki nazali ko comprendre batu bakomi na vraiment na posa mboke bomnganoki donc parce que bazu mutu oyo bazo mona président oyo azoke na masolo donc bakomi na impatience mais il faut laisser le temps au temps donc yango ndenge na yebisaki bino président de la République a reposé première pierre discussion donc batu bazali d'accord te kaka promesse mais non mais ceux qui balingo sala eloko balingo sala projet première pierre il faut poser yango ezali neti na kanambe te première pierre posa kombe aéroport posa première pierre salama marché au ceux qui ou ngozala makasi wana maluku et salama mais Félix Antoine Tshisekedi alobaki na pouvoir na ye et là, comment que la inachevé neti siko pont ya au profond ya banana ezali sur 2 ans sur 3 ans siko yo poser première pierre siko bino bokutu na yango siko ndengini il faut bozila 2 ans 3 ans et si la po bomo na eloko yango et salama ndenge na lobaki na précédente émission nanga ezali mauvaise foi ya ba congolais bakomi na mitema mabe moko ya kolobate et puis na koyebisa bino na kotika kango te ba congolais so bakomi na mitema mabe ba congolais musu to komi partager ezali faute ya faille mutu a mema division wana na peuple congolais donc vraiment tous à la calme tous à la focaliser tous à la calme to ba mboka na biso ezali kokende na nzela ya malamu ata soki bozali komona batu musu bazali koloba neti ezali na tina tena zotela bino donc extrême moko ya émission ya ministre ya hydrocarbures donc ministre Moudimbu donc a répondu qui na question et actualité na makambo tozo vivre awa pour na pseki bino toza na période moko na ya zone ya turbulence ndengi na aviation ndengi to les zone moko zo na avion zo bouger mais toza la calme to ko maîtriser terrain bo kabino moko donc ministre Moudimbu o azo sala musala moko vraiment remarquable na kati ya hydrocarbures bo monaki masolo ba pétrole ndengi donc bato ka sa pète dombo kana biso tozali na nyoso
biso mboka na biso tozana cuivre or diamant cobalt nyoso tuna pétrole au kutu donc biso to bando mona neti et bimi na mboka na biso ezali ebele bino moko ka ministre Mudimbu oya lobby concernant makambo tozo vivre na kati ya politique ya mboka na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Dans le gouvernement, je ne tomberai pas dans les caniveaux. Ça, c'est la première réaction. Et Aza Ndeko, Toza Kinaye, Aponi Banzela Naye, Marambazo Lobeza ko engagé Moko, mais Nanyoso Nganayo Kaki, Nazo Kamwapo Lelo, depuis Mboka Nabuche Banda, première fois Toko Manave, 4,2 milliards, il y a réserve à échange. Nanu Salamate. 18 ans passés, Basuka Naba 800 millions. Je pense que il faut obéir la Fatima Boko na gouvernement Naye. Toki qui paraît président Sombata tenu moroté. Mais nazo kama puis usine coûte automateni président uta ko lansango awa. Donc en fait Babylone mususu par exemple les légion. Lelo même temps bolobi que ndeko Jean-Marc Alekaki et le cas c'est na RTN7. Et le cas était yango wana batunyon so bazo ko to bazo jouir na démocratie au chef de l'état a tient en place. Maintenant ce qui aviez bimana ba jet na mbongo. Bon, en gros, il y a Congo ici, la raté. Tous appels quand même, soyons conséquents. Na Rokota, na Babilo côté, Tokota, la Bakanivo, Tobanda Robeta, Toza, Nata, Nate. Nous sommes là, Toza, Moussala, au chef de l'État PCABISO, au premier ministre PCABISO, Yango Torosala, les gens parlent. Les gens, c'est la démocratie, au Ming Babzo confond dans la libertinage, c'est ça le grand problème. Les gens peuvent parler, Balo Balabango, Bissoto continue chemin na biso et c'est notre bilan qui va nous justifier. Binomo Bolandi, ministre Mudimbu Otozo Pesaye vraiment ba félicitations musala o azolo sala. Oki ndenga lobby, a lobby makambo oyo ba congolais, il faut que lobela bango boye, ko lobela bango boye. Po ba yoka soni parce que congolais azali mutu moko akomi na makambo moko na mutu tozali ko comprendre te. Kaka Fayulu, nga na koti kaka te Fayulu aza fo mutu mabe Fayulu. Donc botala Fayulu andima projet, il y a président de la République, donc programme sur 10 ans, même pas sur 5 ans, sur 10 ans en Dima, à candidat, donc Fachi Béton, à PCBISO projet Moko Kitoko et Lengi, donc ils appellent ça projet Moko valable, Lelo Akoma Kowanga Nayango. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, Botala Fayulu Ndengandima qui projet à président de la République sur 10 ans. Donc, restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Félix Tshisekedi a présenté son programme, nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés. Bilomoro Bolandi, mais Lelo Fayulu Akoma Kowangana. Lelo Fayulu Akoma Kowangana. Parce que donc moté makaka yamabe. Donc nazali ko profiter de l'occasion pour Naïb Sabino. Donc vraiment et puis pena féliciter de konabiso John Kayembe o ya sala musala moko vraiment ya makasi na kati ya page na ye ya Facebook na découvrir pe page yango Nathalie yango donc na moni ba makambo ebele puis bomoni masolo o na tiela rabino ya Fayulu kuta Fayulu na ba contradiction Fayulu John Kayembe mutasala musala wana donc tozali ko profiter na occasion qui nous est offerte na kati ya émission na biso 5 minutes pour na ko féliciter na musala zo sala na amour na ye azali nango na kati ya mboka donc tozali ko lakisa bino parce que FARDC to boito lati polo lati bo FARDC bazana besoin pe ya aide. Donc, Bomonaki, donc Amadou Diaby, donc le producteur historique, donc mécène, on a nous tous en Mboka, on a bisoté, a réalisé qui m'a camonaye, concert et bêta qui a joué Mbongo, a Memi Yango pour na FARDC, a Memi Yango pour na ba veuve, il y a ba militaire na biso, a Memi Yango pour na ba veuve, il y a ba musicien na biso a réalisé. Donc, promesse à Lobaki, à Saleli Yango et la Gisi Penza Zali Moutumoko, il y a sérieux. Siko yope boko mona bato bele balinga ki ba aider FARDC nga pe ba komela ngai donc to luka solution moko ndeki to ko sala pona ko aider FARDC solution ezwami donc grâce il y a John Kayembe donc azo qui contacte na ministère il y a défense ministère à défense et PCA donc ba bengango IBAN. Donc, mbongo eko kende teke esika o elingi ko kende te o timbongo na IBAN à partir à banque no même na internet o créer compte o yonde to sala ka so ngo virele mutu donc vraiment moko international o créer compte à partir ya IBAN o virer mbongo talaka to za combien na diaspora na libanda doso to tiata ba te belinga on a tia combien ta 1 euro pamba so to zali 1 million.
Naliban toza plus d'1 million. Et vous avez combien? Donc, vous allez comme wana. Donc, Iban yango wana, ya ministère de la Défense, bo timbo ngokuna eko koma mbala moko na compte et puis eko kende ko aider. Donc, militaire na biso oyo bazali na kati ya Frankuna o bazali ko bundela mboka pour vraiment toyebake to vraiment tokolo patriote munene penza o apesaka. Donc vie na yepo na mboka ezali militaire photo zala na respect makasi na militaire na biso. Donc si je paye ya biso ya lelo tozali kolekisa bino pour batu ba comprendre. Bato bazali ko comprendre te, mais bato mususu ba comprendre ba misusu et comme li bango bazo ndima na misute, mais na sa motema bazali ko ndima parce que comme na ba période de tozo mona ba biloko mususu zo sala mais vraiment difficile pour koka kondimate. To kolakisa bino Kanambe asala 18 ans. Kanambe asala 18 ans, ye moko azali koloba zuma loba na kasi bato bele ba mona vidéo o te to profiter totie la bino yango. Donc grâce toujours ya John Kaimbe to zu yango kuna na kati ya masolo na ye to la kisabino zaki vraiment intéressant yango na baki na partager yango na bino botala ye moko Kanambe a dindi samboka na biso asala 18 asala eloko te, mais ye moko tango azalaki na pouvoir azor lobake non bino bokanisa te ke donc nzala ya peuple congolais bandi sikoyo. Donc bato bazalaki avant ye azo lobela bato bazalaki avant ye bazalaki vraiment na comment dirais-je bazalaki na volonté te ya robongisa mboka so bazalaki na volonté ya robongisa mboka mbele to koma na masolo mususu. Mais ya lobi bato ya liboso na ye pe kaka koti na kati parce que Félix Antoine Tshisekedi akokutaka masolo oyo esengeli akuta mbele mboka na biso tozo avancer. Félix Antoine Tshisekedi fachi beton azali ko bandela ba masolo oyo ba Kanambe basalaki te bino moko boyoka oyo Kanambe azali ko loba vraiment pour bino moko bo comprendre que ye abandaki ko milongwa, mais tango alongwe pouvoir to ko remarquer asali ko tout pire bato yo bazalaki avaye. Donc bolanda bino moko na bilili o Kanambe azali ko déclarer devant batuke non mboka boka nsate ke nzale bandika ka siko tango ngai na zui pouvoir mais nzale banda kala bino bolanda na bilili. Salut la tribu des internautes congolais. Chers amis, vous vous rappelez de cette vidéo? Toye pona ko sale la Congo pe ba congolais. Toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po essayer kufa. Mais très chers amis, vous se rappelez la vidéo Oyo Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, alobaka ke aye pona ko boma mboka te, aye pona ko bongisa ngo, po likamba ko boma ya susu te, mboka kufa kala. Batu mingi o to benga ba nyosologue baleka na ba réseau pour dire que Kabila abandaka ko se référer na passé te. C'est pour nous dire que Kabila aya ka mama wani ko sala musala abandi ko linga ko bongisa. Mais le président Fati aye abandi ko linga ke mboka kufa kala. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po essayer kufa. Alors là, je vais vous présenter maintenant une vidéo Oyo, le président Kabila, le président honoraire Azali Koloba, que misère, il y a Congo, et bandit en 2001, tant qu'il y a côté de pouvoir. Azali Koloba, c'est depuis les années 60 que Makamouze Malamouté. Il y a Azongi dans les années 60. Suivez. Effectivement, on a beaucoup de problèmes. Effectivement, on a beaucoup de problèmes. Quand on parle de problèmes de la République démocratique du Congo, on oublie toujours le commencement. Ici, on a comme l'impression que le commencement, c'était en 2001 et c'était avec M. Kabila. Alors, la misère, le problème qu'on a à l'est du pays, la sécurité, l'énergie, que le commencement c'est 2001. C'est faux, archi faux. Le président Kabila, où a sali 18 ans au pouvoir, a sali Kolobake, misère ya Congo, Mabé oza la carte Congo, et bandit na yété. Et ça avant. À l'est du pays, la sécurité, l'énergie, que le commencement c'est 2001. C'est faux, archi faux. Ah, on a la PC raison.
lorsque un Congolais réfléchit sur les problèmes qui se vivent actuellement dans le Congo, les Congolais pensent que Makamone Bandi Tangu Fatchakot n'a pouvoir. Ici, on a comme l'impression que le commencement, c'était en 2001 et c'était avec M. Kabila. Là, je vais paraphraser la parole de Kabila. À l'objet qui est bien temps bon dans le problème au Congo, Bobo Sanaka, les commencements. Vous croyez que la situation actuelle, l'économie du Congo, structure, il y a santé, structure, il y a sécurité, il y a police, il y a armée, et bandit en 2001. Là, il s'explique. C'est ce que nous vous expliquons chaque jour. C'est ce que nous n'arrêtons pas de vous dire. Que les problèmes qu'il y a au Congo aujourd'hui n'ont pas commencé avec Fachi. Bon, on comptait 3 ans déjà. 3 ans déjà. Voilà Moutou a sali 18 ans dans le pouvoir. Aza Koyeb Sabino ke, bah problème il y a Congo, et bandit n'a y été. Ce n'est pas en 2001, avec l'arrivée n'a y dans le pouvoir, même à bandit à Congo. La misère, le courant. Lié, président honoraire, Azali Koubouaka, bah problème à Congo depuis 1960. Pourquoi est-ce qu'on a de problèmes aujourd'hui? C'est parce que précisément, il y avait le manque de volonté politique depuis les années 60, manque de planification. Il y avait un problème avant Kabila. Il y avait des problèmes avant Kabila. Donc nous sommes en train de chercher à résoudre des problèmes qui sont générationnels. Il y avait le manque de volonté politique depuis les années 60. Il a le droit de s'interroger et répondre à votre place. Pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui? Il dit c'est parce que depuis les années 60, manque de volonté politique. Manque de planification. Manque de planification. On n'a pas construit des universités. On n'a pas planifié que la population va comme belé. On n'a pas planifié que la population va belé. Il faut construire des maisons sociales. On n'a pas construit des nouvelles routes. On n'a pas lié des villes. On n'a pas planifié. Et ça, c'est depuis des années. Et les gnosologues et Batomaïl étaient, vous voulez voir ces problèmes-là qui a traversé des générations et ça l'a résolu en 3 ans. Les travaux qui sont en cours aujourd'hui, les 5 chantiers, si on avait commencé ou démarré ces travaux dès le premier jour après les élections, on serait loin, très très loin. Celui de Bandakango depuis Mobutu, qu'on liait la ville avec des autoroutes, qu'on liait la ville avec des chemins de fer, construire des grandes universités dans chaque province, digne de ce nom, construire des grands hôpitaux, des aéroports dans toutes les provinces. Il y a Congo, il y a Zaïre à l'époque. Des grands aéroports alors, dans 9 provinces. On allait être loin. Mais on ne l'a pas fait. Nous n'avons pas construit notre pays. Depuis les années 60. Depuis les années 60, on n'a pas construit les infrastructures pour notre pays. Et nous en souffrons aujourd'hui. C'est pourquoi, idiot, les gens qui ne sont pas intelligents, c'est dans 3 ans que Félix il fasse la magie, marabouille sur les zones en ordre. Autoroute et côté, hôpitaux, dans toutes les provinces, des grandes universités, chemins de fer, on relie les villes. Ce qu'on n'a pas fait durant des années. Cafouillage, rébellion à gauche, rébellion à droite, et puis c'était la dictature. Et on a perdu une 40aine d'années. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de rattraper ce temps perdu. Vous avez dit qu'on rattraper Ngonga ou Tubungisaki. Mais il n'y a pas que Ngonga. Tubungisaki Ngonga te. Tubungisi Bomengo, Tubungisi sécurité, Tubungisi Biloko Belé. Il fallait
chaque mois ou chaque 2 ans, il fallait construire un barrage dans ce pays. On ne l'a pas fait. Pour l'énergie, Azobim, sa théorie, je pense qu'il va appeler ça qui en haut, et sûrement c'est vrai, qu'il fallait chaque 2 ans qu'on construise un barrage. Nambo Cannabis, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on n'a pas construit des barrages pour couper sa courant énergie dans la population. Durant toutes ces années-là, depuis l'indépendance. Vous voulez voir ça en 3 ans. Précisément pourquoi cette année, 2011 seulement, l'on va construire ou commencer la construction de 3 barrages à la fois. Le barrage de Zongo 2. La construction, il y a un barrage à Zongo 2. Et Bandaki, en 2012. Et aussi en 2018. 6 ans. Vous comprenez, c'est plus qu'un mandat. Mais les nosologues et les idiots, les gens moins intelligentes, veulent voir le barrage à Chita Katende dans une année, et c'est là. Le barrage de Katende, ça c'est à Kananga, la province du Kasaï occidental. Zongo, à 150 km de Kinshasa. Bah, matériel, nous sommes à 6 ans pour ici là. Et le barrage à Katende, lancé depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui dans l'utilité. Et le barrage de Kakobola, et les études sont en cours. Congolais, ce qu'a le président a annoncé, et l'homme ne fait pas ça là. Ils ne savent pas qu'il faut pas ça dans l'étude. Ça peut prendre 2 ans. Quand j'étais de passage en visite à Inga, il y a des turbines qui sont plus opérationnelles depuis une 20aine d'années. Depuis une 30aine d'années. Plusieurs turbines. Et c'est seulement maintenant qu'on a commencé à réhabiliter ces turbines. Et c'est un temps, disons, c'est un travail qui va aussi nous prendre beaucoup de temps. Parce que pour la réhabilitation d'un groupe, ou soit de turbines, il faut compter pas moins de 18 mois. Pour Kabato, à la Kakibatoun, Ezakasiwapi. Il y a aussi la réhabilitation de barrages abandonnés depuis une 40aine d'années, y compris d'ailleurs le barrage d'Inga. Nous avons perdu plus de 40 ans. Il est dit lui-même. Voilà. Maintenant, faites tes calculs. Les dégâts causés par le régime Mobutu. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Durant 32 ans de pouvoir, de dictature, le dégât causé dans l'administration, la santé, la sécurité, l'éducation. Ajoutez à cela les 18 ans de Kabila. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Les dégâts causés par la Kabylie, la corruption à outrance, les détournements. 50 années de dégâts que Félix doit réparer. Dites à vos amis qui pensent que Félix doit réparer ces dégâts de 50 ans en peu de temps est une insuffisance intellectuelle. Bilomoko bolandi Kanambe asali 18 ans bota la Kanambe ndenga zo le laye moka zo lobake mboke e beba banda kalaton président lobaki mboke se beba batuba zo kotika polémique bilomo boki Kanambe ye moka kotisa mboka na libulu mais azali ko loba boka sa teke mboke bandi siko tala ye alobi ndenge a hérita ki mboka bon siko soki Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton aya ko loba ndenge a hérité mboka donc mboka yango azongo na façoni pour batuba comprendre que tant que tozali ko lobake donc nzala au peuple congolais azoyoka tolbite ke Fachi ayona po 6 sangote Fachi ayona po 6 mais ezalaka niveau na niveau donc boko lobate makambutu esila bomoni ye moko Kanambe makambo lobi bomoni ye moko Kanambe makambo lobi donc bino ba misusu ba koma ko mona ke oh donc tozolia susu bien te biloko matitalu biloko zo sala mate mais
ezali faute ya Félix Antoine Tshisekedi te bomoni bino moko Kanambe ndenge azoloba mais siko Kanambe akutaki donc mboka akutaki on a ba ndenge moko ya malamu par rapport oyo ndenge atikeli Félix Antoine Tshisekedi. Donc pour bato bo comprendre que masolo oyo bo tika koloba masolo kaka boye na motema mabe soko lingi Félix Antoine Tshisekedi te soko lingi idepeste oya koloba ba n'importe quoi oyo bato bazali koloba parce que passe ya peuple congolais et witi na masolo oyo ezalaki banda kala na mboka na biso parce que manque en volonté ya bato bakambaki mboka na biso so bazalaki na volonté mbele siko tokei vraiment na masolo ya ndenge musu to marqué pause na biso ya liboso tozali ko yebisa bino que le vendredi 19 août 2022 awa na kati ya Paris plus précisément na Noisy-le-Sec na région parisienne donc fête ya ba mongo bokende kotala lolenge ba mongo ba liaka ndenge ba binaka donc fête ya ba mongo ezali organisée par Adi Londolé le célèbre journaliste beau comédien yemoko pa azali mongo mais yim to organiser ngo la cité ke kaka ba mongo ba bengi bekolo pe mususu ba ya kotala lolenge mongo aliaka azalaka na makambu na ye donc to sengi na bino nyonso tu bozala wana fête ya munene ya ba mongo et Kozala, donc vendredi le 19 août 2022 à partir de 20h ti na lobe na Noisy-le-Sec Bouyebi adresse wana basale wana ezalaka wana donc binomoko bolanda bande annonce relative ya fête ya ba mongo. Vendredi 19 août 2022, de 20h à l'aube, venez vivre la fête Yaba Mongo. Boya Kotala Lolenge Nabiso, à la salle Espace Mosaïque, au numéro 11 rue Maximilien Robespierre, 93 130, Noisy-le-Sec. Le sac à tout le monde. Production Adi Londolé, sonorisation et ambiance, DJ Patron Alain Milandou. Maître de cérémonie, Adi Londolé, le célèbre journaliste Bokomentu. Mwana Mongo. Faites passer le message. Kabali Solo. Et Bongo Bokolia Nini. Liboke, Ntuka, Mpose, Mpondua Mai Mai, Nape, Nyoso Bolukaka. À ne pas manquer. Adi Londolé Losako. Bokila le kondo FAP Kato Bokili Bolotier Motema batina yakaye Bokulaka baba bonkono Yabegeno. Donc binomoko boyito landa donc ba mongo nyoso tout rendez-vous ezali wana ezali kaka ba mongo te ba bengi kutu bekolo mususu baya wana po baya kotala lolenge kani ba mongo ba vivaka lolenge kani ba mongo ba liaka donc ebi déjà que donc omona ngai César Loboko oyo pa azali mongo ako yawana donc akozala wana ba mongo ebele bakozala wana donc vraiment boya bo sepela na ba mongo bazali batumo bazali na ouverture d'esprit boyebi wana donc to sengi na bino nyonso surtout bozala wana fête vraiment ekoleka malamu mingi. Donc to sengi na bino moko bolandi pour ba te belé ba kanisaka soki président de la République mutu aye ko sala masolo oyo tozali ko mona sikoyo oyo tozali ko mona bato bazali ko loba ke ba liate libulu ezalaki makasi po ba kunda libulu il faut ezwa temps et puis il faut epesa ke bato ba mona ke ezali ko sala
pasi parce que bazali ko kundeza neti que pota ezali pota tango bazo banda ko soigner yango okoyoka pasi mais après pota tango banda ko bela et komi donc ko sala yo pasi makasi te bandeli il faut ce qui esi ezu infection les tamba longola ma fina wana basala bo okoyoka pasi après ça va rouler après boko mona ndenge masolo oyo président de la République aloba que mboka na biso na fin un mandat na bato ba comme aloba ki boy mais fin un mandat na ne salamité donc il faut compter 10 ans tango akotika mboka na biso ko koma déjà bato bozomona to komi na respect na Afrique mobimba donc ba partenaire ba komi ko ya ba investisseur ba komi ko ya liboso ezala ki ndenge wana te FMI komi ko pesa biso confiance bolanda au président de la République aloba ki pe akosalela ngo na suka ya mandat na ye mboka na biso ekozala mboka moko oyo ekozala na valeur munene na kati ya Afrique pe na monde entier. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Donc binomro bolandi tozala na confiance na président de la République na biso. Bomoni Kanambe tocheli bino Kanamba sala 18 ans azali ko expliquer makambo akutaki izali donc volonté ya ba prédécesseur na yete mais ye akutaki mboka malamu ye siko efo batu na ye ndenga tikaki mboka oyo donc Fachi Beton a hérité atikaki on a niveau nini donc il y a lobby qui mboka talandenge ezali mais batu mususu bazokanisa makambo oyo tozali komona yango ezali faute ya Fachi na été. Quand on parle de problèmes de la République démocratique du Congo, on oublie toujours le commencement. Ici, on a comme l'impression que le commencement, c'était en 2001 et c'était avec M. Kabila. Alors, la misère, le problème qu'on a à l'est du pays, la sécurité, l'énergie, que le commencement c'est 2001. C'est faux, archi faux. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui? C'est parce que précisément, il y avait le manque de volonté politique depuis les années 60, manque de planification. Il fallait chaque mois ou chaque 2 ans, il fallait construire un barrage dans ce pays. On ne l'a pas fait. Le barrage de Katende, ça c'est à Kananga, la province du Kassai occidental. Quand j'étais de passage en visite à Inga, il y a des turbines qui sont plus opérationnels depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, plusieurs turbines. Et c'est seulement maintenant qu'on a commencé à réhabiliter ces turbines. Et c'est un temps, disons, c'est un travail qui va aussi nous prendre beaucoup de temps. Parce que pour la réhabilitation d'un groupe, ou soit de turbines, il faut compter pas moins de 18 mois. Le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Fachi foti na yeta zo sala nyoso tu o akoro sala donc bakoki même kozwa Macron bazui Biden batie na place à Fachi na kati kutu bango bako démissionner kuto buya une semaine makambo to mona na to mona te donc toza na chance nzambe alingi Congo nzambe alingi Congo to se plara ke nzambe alingi Congo atindela biso vraiment mutu lokola Fachi Beton aya wana parce que na yebisaka bino ngai na kosaka te bato bayebi balandanga banda kala naza objectif na kati ya émission nanga objectivité na changeaka maloba te nazalaka vraiment na nzela kaka moko na yebisaka bino soki to raté Congo soki to raté na Félix Antoine Tshisekedi ndenge nazobisa bino Congo wana esili mais neti nzambe alingi Congo
ratakate parce que Nzambe appelle ça mission. Donc Félix Antoine Tshisekedi pouvoir na ezali kaka ya peuple azali na mission ya Nzambe mutu apesi pour akende nango tina suka soki Nzambe apesi yo mission ako sala nyoso tout que mission wana eleka ekende tina suka yango bomoni ke makambu nyoso tout oyo batu basala ke baya la ba contretemps envers président Nabiso Fachi Beton et Simba Kate Fachi Beton mwana malamu mutu alingi mboka na ye donc batu tout ba contretemps ezo suke la bino kaka mabe parce que Fachi Beton azali wana Nzambe mutatindi pour aya ko bongsa mboka na biso to marqué pause publicitaire na biso ya ba partenaire na biso mais avant vraiment partenaire pe sikato la sabino donc botala batu oyo penza balingi mboka ou bazali vraiment na souci ya mboka donc comme les cas il y a monsieur Alidor Massamba a sali fondation pour na ko aider peuple pour na ko kende na masolo surtout oyo ezali ko bongate parce que président de la République azaka ye mokote biso bato diaspora congolais surtout akoki ko aider mboka na ye na oyo yo okoki vraiment ko sala pour na mboka na yo donc comme les cas il y a monsieur Alidor Massamba na fondation na ye il y a Alidor Massamba botala musala oyo azali ko sala na kati ya fondation na ye donc restez connectés sur un club original on revient tout de suite. Le Congo c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la Fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Binomo Boitolanda, monsieur Alidor Massamba, donc merci vraiment. Oh, nous sommes allés comme ça dans mboka na yo donc vraiment congolais nous surtout azo vraiment exemple il y a monsieur Alidor Massamba et puis siko togolé kana partenaire na biso boyebi Kodia Simon ezali société o epesi vraiment opportunité na ba na mboka surtout na diaspora to comme ba propriétaire ya bandaku na ba énormément international bandaku ya poto na kati ya Kisasa payé à crédit donc aux yeux au côté au bandi ko futa nyongo yango na ba congolais ba bando comprendre technique ba ko peso ndako au bando futa sima donc bana wana bazali bana ba koto yo ba yebi masolo ya ndengo na parce nyo surtout na mboka na biso comme cash payé cash mais ba yaki na système oyo nanu et salama na mboka na biso te et puis bobo sanate donc c'est la TV décodeur oyo ya bana mboka oyo ezali mukie au tambo nango partout yango donc différence nango na ba décoder mususu okotika yango na ndakute okotambola nango partout esika yo surtout olingi okomi esika zali na chambre hôtel wapi o branché otali ba programme nyo surtout ezali na kati et puis bobo sanate donc solution ya bandaku a na kati ya Paris boyebi ke ndako ezali pasi pona kozwa yango mais
kitenge appartement de konabiso ça la agence à faciliter ba congolais pour na kozwa banda ku kitenge appartement donc numéro za na bobengi donc merci na nyoso tozo sala po na ko aider ba ndeko na yo ba congolais et puis bobo sanate business wami business elongwe kaka fret komi masolo nyoso tout fret biloko nyoso akosomba donc komi na kati ya wami business donc ya ndeko na biso Mireille Wankake merci Mireille Wankake na nyoso tozali kosala po na ko aider ba ndeko na yo par le biais ya wami business et puis bobo sanate salon de coiffure na biso auto recommandaka bino na Saint-Denis soko ye Paris. Il faut oloba déjà que ozali ne sika orokata suki na kati ya donc El Binto coiffure salon de coiffure ya ba professionnel oyo penza ba yebi musala na bango. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc il y a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bino mo boito landa ba partenaire na biso merci na bango nyoso tu ndenge ba pesa biso confesse parce que bango bazwa espace wana bazwa wana ba futi la Congo mbongo donc ezali sous forme ya aide ndenge ba edaka donc vraiment chaîne na bino parce que to vivaka na ba moyen de bord na ba mbongo na biso moko tozana ba bureau ko futa ba appareil ko futa ba technicien ko futa donc vraiment na moni pe ba tumususu ba komi ko réagir au mona mandat moko yé donc vraiment na profiter vraiment pour na pesa merci na bato nyoso tout pe bazotinde la biso quelque chose aka te fotinda 1 million ou bien 1000 ata 10 euros ata 20 euros tout fait nombre vraiment merci to lingana biso na biso parce que to zupe présent oyo azali pe mwana mboka oyo pe alingi mboka na ye vraiment to lingana donc chaîne ezali ya bino ceux qui bozu occasion ya ko aider bo hésiter et puis tozali ko lakisa ke biso na biso bana mboka to lingani sikoyo parce que to komi komona na ba poste nyoso tout donc ba poste moko régalien ba poste moko oyo kutu kala to ko buleto mona ka mutu moko bimida le neya to yebi pesa bimela te la zui poste akomi ko sakana na ba mbongo na biso mais sikoyo to komi komona bana mboka ba leki na biso ba vie na biso donc oyo penzozo mona ke mwana kin donc on appelle to yebiye akomi pe ne sika ozali ko sepela parce que donc azali ko pesa nyoso to ezali ko sengla oyo donc lelo na zali ko loba neti beaucoup messe ya kimbancheke kala ba mona neti donc commune moko reculer ba to occuper ngote depuis Jano Kano donc vie na biso ya Montikil Jano Kano akoma na kimbancheke. Tout le monde est d'accord qu'il m'bantie que comme Koko Maneti Mikili. Il est mort déjà mon poto. Donc Jano Kano Moussalo Zaliko Sala vraiment Zaliko Monana na batu nyoso tout Zaliko Laxabilo a Kenegi ko inauguré donc station service
na Kimbancheke ezalaki ebele te mais komi comme ebele na ba réalisation ebele komi na Kimbancheke oyo bato ya Kimbancheke babandaki komona te tozali kolakisa bino na bilili bomona donc bourgmestre ya Kimbancheke Jano Kano Musala azali kosala oyo ezali komona na miso ya bato akendeki ko inaugurer station service kuna na commune na ye ya Kimbancheke. Et pour nous administrer, comme le PDG l'a demandé, j'aimerais quand même quitter cette langue de Voltaire et m'adresser à ma population en notre langue nationale. Si vous me le permettez, Bokoyo Kalingala Nanabi. Na bana nyoso ya Kimbancheke, oyo bazali lelo aba boyo kangai. Eloko oyo to telemisi awa oyo junior oy a telemisi awa boye baete ngai moko papa bourgmestre na landi yango na bokebi nyonso na tindaki yo ngai ba technicien na ngai notamment chef de service na ngai urbanisme alandaka yango na bokebi nyonso parce que oyo etali sécurité environnementale et sécurité ya bana oyo ya Kimbancheke bazana nzinga oyo ezali na moto na ngai nazali kotala mosala oyo ngai mo na eko yati awa kokengela elelo awa mbumango tolonaki yango oyo esili kobota emonai na miso ya bato na tondi botondi mingi na junior oil na ndenge alandaki oyo nga na sengaki. Et surtout mes remerciements à l'ingénieur qui m'a vraiment surpris. Tout petit détail mais costaud. Il m'a surpris na yambi na bureau na ngai to solo na yé et il ne m'avait pas convaincu techniquement parce que ça na domaine na ngai. Il suffisait na associé chef de service na ngai urbanisme pour n'a pas convaincre ngai. Et na yakuti awa na ekomona bijoux oyo boté na Kimbancheke et croyez-moi mon souhait le plus cher c'est d'embellir Kimbancheke oyo ekosala et sengo ya bana Kimbancheke oyo ekosala longonia ya bana Kimbancheke ezali junior oil l'intelligence jango et surtout akanisi pe lisusu ko engager oyo ngai bana Kimbancheke pona basala mosala ya lokola kitisi pe au babenga bato ya chômage na kata Kimbancheke maboko pona junior oil. Et merci à formateur parce que j'ai été quand même surpris d'apprendre que Rosimba station va former longa immo na remettre bon brevet. Alors je suis fier de vous et mes félicitations. Merci beaucoup. Les embouteillages, monsieur le. Donc binomo boitolanda donc musala malamu donc Jano Kano azali ko sala na Kimbancheke tout le monde est d'accord donc moi na tout ya Kimbancheke population ya Kimbancheke ezali ko sepela na musala oyo azali ko sala po bomona ke mboka ekomi dirigé na biso moko depuis likolo tina se tozali ko mona kaka bana mboka et puis bana kisasa mutu basimbi bakati ya masolo donc vraiment ya ngwana na tenaki na Sabino donc musala oyo ezali ko sala ma mingi ya makasi ya kitoko na kati ya commune ya Kimbancheke donc to komi presque à la fin ya émission na biso na lingi na beta lisusete botika bilobela totika makambo tozali koloba to kota na distraction te po bato ebele baye siko baye ko distract biso bomoni bino moko kana bazolela na monoko mboka o bino bozokanisa boyina boy mais alobi pe makambo solo na makambo alobi na mais siko ye siko ole amema masolo ndenge Félix Antoine Tshisekedi aye akuti mboka mabe azotombola mboka mais ye akuti mboka mabe enfoncer lisusu mboka penza condition pena na lidusu na libulu penza fini yango siko Félix Antoine Tshisekedi azoluka moyen yango nezali ko zwatan yango na pe photo pesa e deuxième mandat na epo asisa musala ndenge sengeli asala parce que oyo ayo ko zwa mboka akolela ndenge bato bazali ko lela te ndenge kanamba bazali ko lela mais ye moko susu asala pire que oyo ye azali ko loba donc to komi na suka ya émission na biso donc ndenge na epsa kabino kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so to komi na suka émission bobika base yango nde makambo base yango mutu donc et Betissa président de la République chita si ma partie il y a l'Icopa à Genève il y a ba
Fayulu, mais président base et télémé la bêta chita simado. On a fait base jamais togo tika on a 5 minutes avec ses engagements to bandara toujours. Honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi honorable, donc vraiment merci à trop honorable Jean Moutala. Toujours nakati à Londres, tozali kopesa mbote na José Kano ki kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, merci na nyoso tout bossal rapport na 5 minutes avec ses engagements. Tikali toujours nakati à Londres pour na kopesa Maria la beauté naturelle, merci na nyoso tout bossal rapport na 5 minutes avec ses engagements. Jano Matundu toujours nakati à Londres, merci na nyoso tout bossal rapport na 5 minutes avec ses engagements. Tokei Tikoyo nakati Espagne. Vrai chéri Azalaka, vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri Nandenga Mukete, Beloti Mavungu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito. Keisiko yo nakati Espagne, avant tout Espagne, tout toujours nakati Espagne pour nous repérer ça. Donc Massananga, maître Zabazuba Kaïs, maître Zabazuba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito. Zongi Awa nakati à Paris pour nous repérer ça. Mbote na Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadito. Tikali toujours à Nakata France pour na repé sambote na ba administrateur Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin, Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin, Jerry Mukuna, Chikito Mushashino, sans oublier Baby Kisinga, non, Baby Kisinga, ba publication na yo ekoki otika mutu indifférente. Donc merci Nanyo surtout au salara vraiment pour na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei nakati ya Suède pour na repesa maman na biso Kamani, maman na biso Thérèse Kamadi, merci Nanyo surtout au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo nakati ya Canada pour na kopesa mbote na Fina Mokonzi, maman na biso Fina Mokonzi, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo nakati ya Suisse pour na kopesa Ambro Jenny Suisser, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi obike yo Ambro Jenny Suisser au markanga mabe donc au tiki Suisse vraiment. Donc ok ko passer ba Noël ba fin de l'année nakati ya Est kuna place bitumbe bandaki kozala donc wana vraiment au markanga makasi donc Ambro Jenny Suisser di Vengele. Merci na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa nakati à Paris pour na repesa masananga Diedo Kumbi masananga coupé Diedo Kumbi. Merci na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na robo sonate Égide de fer masananga Égide de fer. Merci na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa toujours nakati à Paris nazali kopesa JC Diboko témoin ya masolo, JC Diboko na Gare du Nord témoin ya masolo. Merci na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebi Kareto Sugi sera toujours na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas